Donc Tommy pesa kombo ki mama parce que kombo ki mama pesa ka respect. Mais le kola ba pesa biso sage balobi likambo ya grâce te moka ba mama nde baloba. Na hebite to lobandeni. Parce que grâce te moso bala ki avant belaza pe mama loko abiso. Peut-être ça déjà mama. Nana oyeba parce que na YouTube de toza boto ça na ba limite. To kota pesa ba vie privée ba tout. Toza ba limite mususu to landela ba vie ba tout. Abota to asani ni bangunde balanda ba vie ba. Mais biso to landela. Ya onde sala bokese na biso. Qu'on a Isabelle. Parce que vie privée montoma Judith. Eza passe. Le besoin bato balandenga muke na page na lobaki yango. Eza cela veut dire que to komi na suka. YouTube a memi biso na fin. Yo mobali. Ondimi olinga mwasi na yo. Okutaki na musala wana. À partir ya musala wana oyemaki yango. Ondimi yango. O supporter yango. Mais un certain moment on dit mi bo créer le komoko bono ya mariage na yo. C'est quoi? Et puis au sali que bimisi vidéo. Ce n'est pas un homme oyazana ba un mibale. Mais c'est un homme intellectuel. Ça m'étonne comment un homme intellectuel peut arriver jusqu'à ce point-là. Tu as des vies privées na bino boé. Quel que soit ezalaki vidéo yakala. Parce que lorsque vous kabwana na mwasi, tu n'as pas besoin de venir nous informer que non na kabwana n'est pas impoli. Na kabwana na yeponga na zana besoin ya mwasi za meilleur, mwasi ko soutenir nga, mwasi ko salanga boui, mwasi ko non tu n'as pas besoin parce que tango bolinga na kamuto zala raté. Bonjour chers amis internet, vous qui nous suivez partout à travers notre chaîne en direct JKTV News. Aurélie va nous reçoit pour vous aujourd'hui Maman Judith Kalanga. Au tous années na plateau na biso ya JKTV News. Torolobela makambo bande ko na biso o epanzani bisika nyeso tozoyo ka ba vidéo ba publier est-ce que Isaiah solo to Isaiah solo te. Sans plus tarder, tous années Maman Judith Kalanga. Ah Maman Judith, bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour na balandi na biso nyonso ya JKTV News. Bay balanda biso mokili mobimba à travers chaîne na biso JKTV News. Vraiment na kokomisa maloba mulaite, mais na kopesa mbote na bato balingaka Judith. Ba soutenaka ye na ba conseil, ba soutenaka ye na mayele na bango, ba soutenaka ye na makasi na bango. Wana na komona papa Thomas Libinza na kati ya Ukraine, naza komona papa Magloire Joseph na kati Allemagne. Losa kona yo papa naza komona baoyo nyonso bazalaka wana les intello ya YouTube ba association nyonso ya ba femme ya media libota na ngai na kopesa bino mbote bisika nyonso boza na pesi bino mbote na pesi lisusu cameraman wa Kinda Sango wa sala Judith Kalanga koma munene akoma kitoko akoma ngebungebo Patrick Maweja Lusako na yo ma chérie na pesope merci pour na koyambanga na plateau na yo. Merci également la joie est partagée ma Judith. Merci beaucoup. Ma Judith le bien non likambo o epanzani mokili mobimba ba nini yango subino na YouTube bobo mabiso. Ah maman biso zaka wana pona kozwa ba information ko mettre en clarté bandi balandi na biso balanda biso bisika so ba yeba est-ce que makambo yoki Isaiah solo, Isa barime ou toyeba. Mambu ya Sarah Tembo, bete sono di solo. Grâce Tembo. Grâce Tembo plutôt s'il vous plaît. Asalinine. Il paraîtrait à divorcer. Bekarte zoyoka. Naibi ke yo poza maman ya YouTube. Okenda pesa ngolo kwa ba ike msusu. Bete lepsona ni solo, pesa lepsona ni éclaircissement ya likambo ango eza ndenge nini. Balandi ya JKTV News balanda bayeba ba confirmer. Obi likambo ango zo sanga somo likambangozo sanga somo mama Pascaline de la fois abenga nga lobi mejika makambo yesenga bino kaka bokota mama Nicole abenga kinga pe lobi me nga na comprendre bino te ba mama fo bokota makambo ngo parce qu'on a oyeba te tokota ngo ndenge nini parce que soki totali grâce temo pour peut-être biso to bota avant yango lelo bomenga biso ba mama so to lobi to dévaler ba âge na biso pe tam susu mutu musu ba bando bengo mama ko tikala azakande boy yango afungola munoko c'est que ki mama ngo to benga na mbuya msupe ya respect ma Judith ngai Eden Ngali aipsanga bi ma Judith so na benga ko ma Judith ezaka pona respect mais na réalité osaya ya na ngai
nalobi lek nanga na raison lek nanga wana raison vraiment dans la réalité na ya na yo donc tomi pesa kombo ki mama parce que kombo ki mama pesa ka respect mais lokola ba pesa biso sage balobi likambo ya grâce te mokaba mama nde baloba na hebite to loba ndeni parce que grâce te moso abala ki avant belaza pe mama loko abiso peut-être aza déjà mama nana oyeba parce que na YouTube de toza boto sana ba limite tokota penza na ba vie privée ba tuté toza ba limite mususu to landela ba vie ba tuté abota to asani ni bangonde balanda ba vie ba mais biso to landela ya onde sala bokese na biso ko nazo yeba te tamboli asalini qui a divorcé toujours kabari mère il paraîtrait ba vidéo msoupe tamboli trop donc mambeza moi ebelé en tant que maman ma j'ai dit yo étant que maman conseil nyoko kopesa bona minute non to komina likambo conseil te ngana ozo ngo na déforme kandenge makamnyo se komela ngai na table na ngana zo ngo kana ba forme mibale ya liboso na ozo ngo na baise baise comment elo ba vidéo ba publier na o détailler ngana linga so na o lobeloko na linga na lobeloko nyoso na détailler ya onde tozo zela ya mibale toko kende nango siko na procédure soi-disant que mobile aboyi so to kena ngo na procédure à baise omoni bande ko na biso ya basi ba vivra ka trop na monde à baise so ka sentir que mikolo yo kanate so ka sentir que mikolo yo asa ineti akoti mai il doit créer quelque chose ko sala ki kombone betama prévane ngai jika Judith Kalanga na fandi na plateau na yo to beta lisolo les abongote oui bien sûr que oui et ba fi oyo ya YouTube ya mikolo yo do bazaka wana ya lokola mutunyoka suye omoni mutunyoka suye po a survivre po azala na pema po azala na makasi il faut ka vene baya kochuba ye anti-vene po e surmonter lisusu na kalezaki na libanga moko boye babanda ko chango ezo benda vene wana sko vene na bango eza nini eza ko créer ba baise sko yango na mituna kanga penga bi boko tanga kasi na école na bino wana école o ba créer ka ba baise do fandi boye do créer baise moko boye baise wana sali yango kote wana na lobi mo konza baise eza fali pupa parce que fali pupa kotsa biso na baise o eningisa toile pendant 3 mois o eningisa toile pendant 3 mois nakolo baki tapa de côté parce que baise na ezalaki album na ye soki clip na ye amour et beta soki ba combien de vie siko baise na ye yebaki te ke ko kende siko na ba sens moko boya mabe et qu'est-ce que ko toucher mère siko ba maman batali ba yeba ba maman ba yeba na bango te ke za baise ba maman lobi te moi mobali moi so oboti ne mwana oboti ne bana plutôt okonyo ko lebo endeni aletim niki mengai kamata bango wana tala siko zoka ndezaki nango likambu ya pes ebeti libanda succès o abanda ko s'attendre nango epesiti yango tozongi na likambu ya Sarah Temu nazoloba ezabez parce que vie privée moto majidit eza passe le besoin bato balanda nga muke na page na lobaki yango eza cela veut dire que tokomi na suka YouTube amemi biso na fin yo mobali ondimi olinga mwasi na yo okutaki na musala wana a partir ya musala wana oyemaki yango ondimi yango o supporter yango mais un certain moment ondimi bo créer le komoko bono ya mariage na yo et puis au sali que obimisi vidéo un homme parce que na koyebisa na mibali oyo bayaka kobala biso na basi oyo mibali bayaka kobala biso cela veut dire que quand un homme aye kobala yo et pas na biso za récompense normalement alobi mwasi na fandi na yaza mwasi malamu a mérité a sali nyonso donc pona ona koloba mwasi a mérité na récompenser donc na honorer en fait na honorer lorsque mobala bimisi mbongo na ya passa ye kobala yo eza pona sentiment te peut-être bango basala ki libala wana po mokili ba mona bango basala ki bana na po ba prouver batu basala ki libana po balakisa batu ke ba meilleur oui libala lelo ba mobala na pona bolingo te mibala mse ko mosala mamuta bali ka ba mona ka ke abali surtout mabala mikolo ndenge komi nango ko se propager ba comédien koto bazobala koto
yo moni ba revenu o ezo zala ka moi mingi siko tala c'est ba revenu ma chérie vangu ekolekelanga soko lobi ke komike kinganda bala kinga pena sanini na bala yo to mona to ana problème ya mariage o ba interpeller plutôt que ba na besoin ya vie ya ba maman ba na besoin ya vie ya ba responsable ba o ba na maturité ba na besoin ya ba vie ya ba na miketi neti nga na problème oyo na otala mobali ya grâce temo nazaka parmi bato ba felisaka grâce temo tango abali ouais na lobaka a honorer à la kisi que oya sali a meilleur mais mutune za moko soki ya solo o tozoloba o peza biso tozoloba mobala fandaki na ndako na ye soki na poto kuna bayokani na mwasi na ye ba créer base. Cela veut dire que ce n'est pas un homme responsable. Ah oui hein, normalement ce n'est pas un homme oya zana ba un mibale, mais c'est un homme intellectuel. Ça m'étonne comment un homme intellectuel peut arriver jusqu'à ce point-là. T'as des vies privées na bino boé. Quel que soit ezalaki vidéo yakala. Parce que lorsque on kabwana na mwasi, tu n'as pas besoin de venir nous informer que non na kabwana n'est pas impoli. Na kabwana na yeponga na zana besoin moi soit za meilleur, moi soit ko soutenir nga, moi soit ko salanga boui, moi soit ko non tu n'as pas besoin parce que tango bolinga na kamuto zala raté. Biso to monaka vidéo ya fiançailles na bino. To monaka vidéo ya tango ke ko pesa lupango. Na yambaga maniki. Tozo beta lisolo ka ya libala ya casting. Ngana tuni mani qu'est-ce que ça qui nécessaire? Tomba ke pesa biloko. Ba filmer ba la ksamoki. Vraiment. Ke babali. Eza ba tumsusu ba koma ke. On comprendre on angle monde ba tozo kende. On comprendre. Eza bongo fala ke sale mabongo, fala ke kende bongo. Bala nesi ba tembi moko boye. Ndemo ba guerre d'esprit moko boye na mutu. On a problème nanan. Mais lelo voilà là où nous sommes. Ah oui hein. C'est la honte pour tous les hommes, je peux dire. Pour tous les hommes. Quand un homme responsable, ba feti nyoso bo sala ki wana. E ba mbongo bo dépenser. Ezalaki ya pambate. Oh vraiment. Comment tu peux arriver à ce point-là? Comment tu peux arriver à ce point-là? Na combien de mois? 4 mois? En tout cas. Bokomi kolinga bo sepela sikoyo na baise. Kombo na bino beta, kombo na beta, kombo moi c'est beta. Après. Boluka baise mususu. Boluka ta grâce témo asala ki avortement. Asa gravement malade. Gravement malade. Là on peut comprendre en fait. Tabine mon con vraiment. Soke za baise. Wana nazana nuka na premier point ya soke za baise. Soke za baise. Eza soni pona mibali ya lelo. Ya soni. Ya lokwa mobali ya jika ya Judith Kalanga. Haye ko lobalobi. Ngana Judith tozara le souté po aza impoli po aza boy mais mobali wana na liste ya mibala zate. Mobali avait étalé comportement ya moi si na liste ya mibala zate. Vraiment surtout na biso na YouTube. To moi so akotelema afandi na plateau boy abandi koloba. Na yebi ke ba chroniqueuse ya mikolo oyo, ba blogueuse ya mikolo ba koma na système wana. Ya ko étaler vie privée na ye. Ya ko étaler vie ya libota na ye. Ba koma na biloko wana. Le ba bossa na keza soni. Eza soni. Eza non respect à moi si yo. Eza la côté moi c'est à la côté mobile, tu ne peux pas prendre ta vie privée au même on a toile. Lorsque même on a toile, je dis soka lala ka olamuka. Ngana mona ndeba comprendre moi wana privé te hein, vie privée, ndeba zo ngona ba angle. Na olamuka ma chérie, fo na loba. Na olamuka parce que yondo memelingango. Siko biso to sala analyse to finga te. Mais ça siko na ba o ba finga ka. Ba bandolo bela bino ba bêtise au kokate. Autant le lobi me beza ngonga na salaki. Et me minga na niveau ya boy. Et ça na niveau moko il faut qu'on arrête. Et ça na niveau moko il faut qu'on arrête. Ngana zotala mibali. C'est que to komi na suka mokili. C'est que to komi na suka mokili. On a kolobe c'est que to komi na suka mokili. Ce qui mobali responsable, un homme intelligent, un homme capable peut arriver à ce point-là. Bongo mobalo amaile te, atanga te, akosani. Ezala biso problème sérieux. Ezala biso passe mingi. Pona ba bazolo beza base, ngape na nzela na bango. Parce que 4 mois, 5 mois de mariage, ton cause ou conclusion à bongo te. Même pas. En plus,
na kesi ko na côté na lobi ke soki eza divré est-ce que Panzu ana raison moko ya kosala vidéo kochango na toile po toyebaki aboya nini na mwasi na ye? C'est ce qui nous étonne. Est-ce qu'ana raison moko boye akosala memi yango sur toile po toyebaki no ana raison moko boye yango etindi asala bongo? Je n'arrive pas. Et l'on est etindi asala bongo. Yango nde sikoyo mimi tourner loko nini etindi. Ce qui pone impolitesse ma chérie. Ce qui pone impolitesse. Et l'on nini oya yebaki te pa ya grâce tem. Kokamo, ko basala bazala pe ba fiancé ava ba pa ba kutana ba te mama. L'on nini yebaki te. Grâce tem bakota na bango batu de nuit. Ba fi bakota ba concert. Et liyo le baté que so mutu akoti boîte nini azandumba te. Mutu mususu akota ka po sepel sans autre na. Aboyine ko bina en public. Aboyine ko bina en public. Nga bina moi eza moi caché. Ba concert ba musicien na biso bakota ka parce que baza ba blogueuse. Sikoyo ayebaki kaza fille moko aza star. Fille o balobaka les femmes de médias ce sont des femmes des femmes publiques. elongi ya Judith ne eza botoko sa l'émission eza na mutu na minicho azotala ngo na États-Unis na ndako ayebinga te amonika émission na ngaka ba cliquer et aloba bien atia otala tant toujours ba kocha photo na nga lokola molimo na epema na kimia mama Esther Kabelo. Esther Kabelo c'est ma grande sœur molimo na epema na kimia. Je profite aussi pour dire mes condoléances à la famille hein. En tout cas vraiment c'est très triste mais nzamba sunga pesa makasi eza sango moko ya pasi mais Torolobani, Mokolo Apema s'est décidé autrement. Mokolo Apema s'est décidé, toza bapaya na mokili. Ah oui hein. Tokoleka. Tina nini na sala lolendo. Tina nini na sala ba beze ya ko blesser baninga. Tina nini na finga. Tina nini na futa mutu po finga muninga. Tina nini na lever muninga. Esther Kabelo accueilli combien de maisons. Ma bozu ya bundi na ngona passe. Eza sije na bisote. Mais molimo ya ndeko na biso mwasi epema na kimia yango na lobaki boye ezana mutu mususu aza musika ayebinga te apena besoin oyebanga te afandi na yeme ata l'émission nanga ayebinga juba ko annoncer ka problème nanga aloba mais ça fi mona landaka eza mama mona landaka émission na ye atali déjà image et il a ça qui est na salaka émission moko bozo yebanga alokola bastar Tuzu ba Fali, ba Jibé, ba Koffi Olomide, ba star. Ba kota na banda kosa l'audience. Oui. Nde papa nanga Jean-Paul Mayata loba na kota na ndako mutusa obeta porte. Voilà. Ya biso. Donc mobali tango eko linga yo. Ya liboso fandima musala na yo. C'est ça. Ce qui pas linga lobi que non, je veux que tu restes à la maison. Alors loba madame, tika musala ofanda na ndako. Alors le quoi biso basi. To se soumetaka na ba devant mbali na biso to sani to kondima mais tant mususu soki na sepela na sala biloko na bisa mbana nga lokolo boy na sala makambo ya YouTube permettre nga na sala ta ba direct ya ba ya kolaksa ta ba astuce lolini balambaka ezala kaka mo ba biloko mo soki pandimi yango na continuer mais mobala mayele na 21e siècle to zanango akobo ya pe mwasi asala msala te aloba mama sala mais ala na identité ebaki oza mwasi ya moto oza mwasi ya moto ata babengeli na gauche ata babengeli na droite il faut ça nini okeba lokola Panzu alingaki grâce akuta grâce na monde oyo azalaki pe viergeté azalaki pe fi facilité alors il doit supporter ezopesa ye raison te soki eza ya solo plus moi ina loba ma Judith ba français balobaka c'est lui qui veut tuer son chien la quiche de rage hein. To éviter est-ce que vraiment impolitesse ou yazo lobela surtout ba raison yazo pesa c'est vrai pendant 5 à 6 mois de mariage bala mo que le moke s'éclater makasi boye rêver mokil mobimba bo bon ça peut être vrai surtout longo le poto solongo déjà na côté baise surtout que eza vie réalité et loko ba memeli biso na toile eza ya solo et cause la ya solo oyebi ndenge na zaboye sona yambio epananga ce qui je dis tazala mabe surtout salika no 2 semaines au bandoye banga onaza au bandoye ba onaza ngape na oyeba Aurélie azala ndeni a se comporta ndeni na oyeba po ato bombi eza lokola nyoka na ndako menase ya libulu
bino boye ba répéter bolala anaye mais aka na jour aokoka te tamsu na kokombola omona poso ya nyoka poso ya nyoka awa te lelo bilo nyonso fo eza nini ebima foto luka seke nyoka za awa na koluka wana pe bosa nini de retrouver mais ye azalai na kati ndako bandaka la yeba ki pete ke bato bosa nini ba oyeba ye alors pour mobala découvrir politesse ya mwasi et senga beta na inanité et senga beta na 3 ans te ataka na 1 mois ya pamba oyeba oazanani soki eza impolitesse soki eza insolence soki ezanga kokozanga koyeba kolamba soki eza makambo oyo nyonso etindaka ke mobali abaye mwasi kote wana ane na raison mais mutune eza moko est-ce que c'était nécessaire amemela biso yango na réseaux sociaux est-ce que ye moko azo se souvenir na libala na bango combien de makambo ebima lelo soki tim americano ebima eza grâce à mariage ya grâce temo Yvette Kalombo na Karine Mokonzi wenge panzana po Yvette akenda na mariage ya grâce temo wenge sa nini ipanzana eza grâce nini ya mariage eza makambo pa siko soki mariage wana lelo koti mbutu est-ce que mobali wana ana tina ya koya kosala vidéo ezala ya kala ezala ya sika poza na place moko na monaki balobi asengi pardon mais c'est grave en tout cas après avoir kumemela biso ngo awa aloke su ko s'excuser sko ilo ezo kamisanga babilo ba comportement yango ndenge zo kendele ata yo moko majidi tout le monde était sama kitoko te ezaka po yebisa kinga ke majidi s'il vous plaît ya mbanga to lobelango yango kana zalaki obligé na lobela parce que makambu ya ban baleki na biso et ça la biso passe pour na lobelango en tout cas et ça la passe pour na lobelango parce que biso nyusto osala musala o mais tant osala musala o toza destiné to bala toza destiné to bota yo za destiné ozala mama lelo tango ozosala bavuya lobi okozala bokilo ya famille moko boye vraiment lelo tango ozosala bavuya lobi okozala mama ya Kingandi ya Emmanuela ya Donsi je m'excuse empreinte etikalaka YouTube efasa kelo côté ata sali temps mwana na yo babokilo na yo basemeki na yo baobeta mais moi sango to bala yeyo te o moi ça ya na biso te e kozala ta osali eloko to kosolika tolobaki ni vidéo tolobaki ke moi so moi ça ya na biso te donc pona likambo grâce temo nana mona conseil opesa te parce que grâce temo aza bébé te grâce temo aza donc nourrissante te donc aza déjà maman ils ont pas beau inventé nous autres non baza déjà pas responsable na kati na bango malgré baza na mibalité eza ba baza na bana eza na ba bana mibale bana misato ba géraka bango quand tu es déjà maman faut changer façon de quoi agir tango pe on dimi libala quel que soit qui star na yo lelo tozo le bela likambu na biso ya rebo chula ana zemu avant pe zemi na yebima en public alobaki na linginga moko na ko yebisa bino boy na yebo ona boy tango bokuta nga na supermarché na libumu nanga bo filmer nga botala rebo akoma na zemi alobi na préféré na nga na bota na star mais na bota na star mais na référence tango suna na copine ya Kingandi a leçon pour na ba fille ebele bo balinga ba sacrifier ba vie na bango lelo ba koma ba koko lelo ba koma ba grande sœur sans enfant bazwa ki star ba cha liboso ana mwana te ana mobilité a sacrifier vie na ye bande ko na biso basi ki star na biso ya YouTube et même biso na to rater vie na biso te vie na ngeza vie nanga yana mutu mususu ayebisanga yo moko bokamisa biso salela ba émission na ndako na yo na ba YouTube basala ba émission na bandako na mutu te jo mususu bakofinga yo wana le côté wana boy na boy ngalo nazalaka na problème na mutu wa eza vie na biso ya YouTube nazalaka na concurrence na mutu nazala concurrence na mutu te pona clôturer dossier on a kolobaki nana conseil mon côté na opesa grâce team et ce que ya solo
na condamné mobali wana ta 1000 fois aza mobali penzo amerita ki nano akende obala te yango balobi azalaki na ba ex donc grâce pe l'ICNE s'ajouter kana ba ex mais ce que za baise aza peka mobali t'écoute wana nde azali susu mobali ke pour mobali mon côté responsable mon côté à cause de la vie privée na ye si tout moi soit lingaka moi soit lingaka o sali la ye baise ataza copine na yo ozwa baise o sali la ye survie na ye o exposer za impoli o exposer za sola o exposer za itili na vie na yo a quoi apporter yo rien na place au chat nani panzuti pona ngona za désolé on a koloba yango wana ok maji tananjo penda na bokebi balandi ya JK TV News binomo boki maji dis ndenga détaillé apesi ma vie na ye par rapport à l'isolo mais tout ça peka na l'isolo wana te bende kona biso peka oyo kaka nde bazo lukila biso ba gambo otonga tout zo ba éclaircissement likambu ya Ariashu yepe lisusu na ngambu na ye azo divorcer il paraît kaninga midiembika pire encore li passa na ye ba enlever bende vangu makamba ondenge zo kendele maji dit na ngai likambu Ariashu na oloba mingi te parce que Ariashu aza responsable. Oui. Toza na yeka ba échelon moko. En plus Ariashu abala mbali ya pampamba te. Abala penza cousin ya maman Olive. Tu es bibi? Oui. Abala penza cousin ya maman Olive. Est-ce que quoi ba moi cause de divorce en wezo utamapi? Yango tozo kendeka na monde bezet. Ah mama dit on peut suka beze. Bona ebité. Polikambo katango Ariashu akomi na Kinshasa nde toyoki. Tango zaki na poto toyoki yango te. Mobali pe ya I'm arrivé na adesali bongo. Wow. Ntakomi na niveau komi diembika. Li passa na yepe ape na zemi enlèvement toki na ngopeka na base. Parce que jusque là tozo mona place la police au sala musalati. Tozo mona place bozo la exception na ma photo na par-ci par-là magie. J'ai pris un numéro de téléphone ou à monier. Azan a ma récompense et tout. Ce que toi un peu ok non cannabis. J'ai dit ce que za bezte na oloba boy. Ce que za na quelques bateaux. Baza à l'origine loko wana. Boye bakenyo se futa maka awana se. YouTube oyo akoleka. Tokolala tokolamuka bo se souvenir il y a pas 2 semaines. Un certain 16h moko boye to mona kaka Facebook kia oui les réseaux sociaux WhatsApp kia Instagram kia batu bakoya ba kao po ba misusu soki YouTube ta oliate batu bakoya ba kao et la kisibiso ke un certain jour YouTube a olika à part Jésus qui de Nazareth nda olika te kozwa YouTube et comme ma place à corriger ba compte na bisote soki ezana bato basala ki yango tout se paye ici-bas. Nous se fout à ma carnasse. Mais ce qu'ils abaissent, ils a pas si paiement. Pour te éviter, ton zimelanani, te qui la nani. Il y a des problèmes. Et comme ça la biso passe. Na soni. Parce que n'gan jamais au monde n'anga pas sa place à baise. Ce qui n'a moné le quoi ko salate, na ko benga Patrick yaka. Toko ta na cuisine nga. Lelo na lingina la kisabatu ndenge basala kambika ya epa na biso. Lelo na lingina sala la kisabatu ndenge balamba pondu epa na biso. Donc Patrick Zouacha, ezana mutu musu pa ko sepela balamba ka pondu boye. Tika na partager. Image ki. Donc nazane besoin ko sala na se vanter na ba kombo batu na sala ba n'importe quoi te pona za na ba vie pona tala ma po kombo ekende na nango besoin te. Pona divorce na ye na mingi olobate. Ce qui est solo, ma chérie, tu as déjà au moins 4 à 3 enfants. Tu n'as pas besoin de divorcer. Divorce n'amène rien. Divorce n'amène rien. Ce qu'il faut tes épanayo, ba papa bazaka bande kona biso. Soko balani na mobali, azaka nyonso pona yo. A komi famille. Partenaire numéro 1. Numéro 1. Ouais. Nyonso ele kanaka. Atana ndako to ana bato. Bakoya koyeba prebiso mi balé to bimina kati ya chambre nde bakoyeba o elekani. Donc ce qu'il faut tes épanayo
tinaka demander pardon papa limbisanga tala banani o mobala na yo ayokelaka banani o mobile na yo ayokelaka yebisa bango bokutana na papa nazaka mutu papa limbisanga soki pe faute eza ya papa eloko nini babi mama za spécial mama za sacré tobengami ba mama soki na sipotaka nye ya mwana bano nani na bilamba na banda kolia mwana sumbi na kati kolia na longoli yenye bongo mobali wa balinga a honorenga na supporter te changer nga état civil a changer nga état nazalaki na kombo kinganzi na komi na kombo kinganzi nazalaki mademoiselle na komi madame na kuki kolimbisa ete pona nini yondo yebi mabe pour jusque là nanu pe ba divorcer te ba na procédure mais eza ba game à Facebook ba game ya YouTube on a koloba yango na merci ma chérie. Ok, Magidis, tu comme une émission na souka. Balandi Jika TV bino mo boyoki Magidis. Kalanga lenge apesi a vie nae par rapport à makambo. Oya bandi kona biso mi balé grâce tembo na ariacho. Oyo boyoki mo kondenga apesi ba détail bandi kona ngai o bino mi balé parce bozali bokolanda Magidis no mo koyeba. Conseil ezakara ke makambo ya vie privée ya batu ya surtout na vie oyo ba bengi vie conjugale. Bandi kona nga tous ala la moins atteint minimum ya secret. Et mais moi il y a respect à ba vie na bino surtout moto oyo yeba déjà mokili mobimba se yebi yo étant la kayo ozana ba fan de part et d'autre ba boklo pe pai bana pe pai tous ana ba respect to yeba nini to koki kotambusa ba vie na biso moi j'ai dit comme na biso na suka na ebité so kolo ba nini mot de la fin na yo par rapport à émission na biso ya lelo mot de la fin na ngezaka ka ba courage musala o ozala nango déjà kala donc de okoti musala o kolala te parce que moi si balobaka musala nde papa musala nde mama ezala ngambo ya mobali ezala ngambo ya mwasi mais yeba ke tango zo sala musala oyo kozala file jeté mais pesa respect eza mobali nyonso akobenga yo code mobali okomona kaka code ya mboka o tende mobali ya malunga te soki pe oza mwasi osala musala moko na biso oza na mobali moko zala fidèle na mobali wana totika makambo babezi et quoi porter biso nulle part. Merci beaucoup. Na basi ya maele basi ya makasi lokola mama Véronica Bena. Moi c'est maele parmi basi ya maele na mboka na biso Véronica Bena zali mama Rachel Tobi bébé Matanda donc basi oyo ata buzo bezali bakota raté me balobaka na musala YouTube tozali ona koloba yango na merci pena yo po ondimaki oyambanga na plateau na yo merci beau s'abonner beau partager et kosala biso bien merci beaucoup je vous en prie ma chérie merci voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était présentée par Aurélie Vangou la maman des garçons capables d'accéder la caille sous la mbinga zone de la presse tout comme une émission na souka bino moko boyoki ba détail ba conseil bozala bo émission oyo so ikomei bino bo partager et sunga pe ba o ba kozwa les bakuto occasion ya kolanda yango te d'ici là portez-vous bien et surtout bobo santé ko s'abonner la chaîne Nabiso JK TV News. D'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.